biso ekoki po ete tokoka kobanda molulu na biso. Mpona yango tokosenga loyembo ya bato banso ndenge ezali bomesano kati na lingomba na biso. Na nsima ya loyembo ya bato banso nde tokobenga mama na biso, mama Longi, mama Miezi Jacqueline akoya kotinda biso na prière d'ouverture. Silanzambi ukazila mukimwana kyame tela mese sangu kyangunza nzambi. Silanzambi ukazila mukimwana kyame tela mese sangu kyangunza nzambi. Tusadile sangu kya nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadile sangu kya nzambi mukeleka enzambi bangito kuluka. Tusadile sangu kya nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadile sangu kya nzambi mukeleka enzambi bangito kuluka. Papa tozali kosenga kimia kati na bana na yo baye komonana na mokolo mwa lelo liboso na nzambe na biso baye po toyokoka kopambola bango po toyokoka kofanda esika moko. Papa nini toloba nini tosenga yo ozali nzambe, ozali biso tozali bana kati na ndako na yo, kati na elanga na yo. Papa toye po tokoka kozala batemoin kati na esika oyo bandeko na biso babengisi biso. Yo moko nde yaka po tokoka kosala mosala oyo. Kimia tozali kosenga mibandeli kino na suka baye oyo biso oyo pe tobala kala na oyo na babali te. Papa bongisela biso banso. Kimia tozali kosenga bango baponi date oyo ya lelo na mokolo oyo. Papa tosengi nde okoka kozala na bango, okoka kobongisela bango kati na ndako na bango vi na bango mobimba nzela baponi. Papa tika te yo moko okoka kozala na bango, kokotambwisa bango po te kimia ekoka kozala na ntango oyo monisaka na kolinga omona te bana no baya kosepelisa o nzambe longola eboka ye mosika liboso na bango bakoka kozala na kimia na yo ekoka kotambwisa bango vi na bango mobimba. Kimia pe mapamboli tozali kosenga, kimia pe mapamboli tozali kosenga kati na bana no na kati na lingomba pe na kati na mokili mobimba oyo elingi esalama ya monisaka na boka mosika ndeti ya kimia kobanda lelo kimosuka te na komona nzambe tata mwana pe tata molimo santo osenga ntango nyonso. Amen. Soki toye totiki baprogramme nyonso oyo tozali nango mpo tokóma na esika oyo ntina mosusu te ezali mpo opesi importance na likambo oyo babengisi yo mokolo mwa lelo. Mpona yango tozali koyebisa na biso banso ntina monene oyo lingomba na biso akordaka na basakrema nango oyo ezali moko kati ya basakrema. Tokoleka na botangi mokanda mwa tata nzambe. Yambo tokotanga mokanda ya mibeko to Exode chapitre 20 verset 1 tina 17. Kuna balobi na biso les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Natina esengo ya mokolo mwa lelo nde tokosenga bandeko toyemba mbala moko tokobanda nde koreke ezali jeteki dirigeant le GGki Friki pe Faki. Batoba
Je
leloteliwa yokana 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 leloteliwa yokana 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 leloteliwa salisana 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 leloteliwa salisana 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 leloteliwa salisana 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 leloteliwa salisana 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 leloteliwa Non, je sais pas. Global,
batata pe bamama tozali na baformule 20 to 30 te ya kolanda mpona mibeko eza kaka moko botosi nango setu soki tomipesi totosi mibeko tokozala bato ya solo moto nyonso akorespecte biso bisika nyonso tokoleka bato bakotalaka biso soko baloli elongi omoni mpenza bato bazali kotala yo mpo bakoloba moto wana azali un vrai citoyen mwasi wana azali mwasi ya solo oyo asengeli moto abala oyo asengeli kovanda na moto mpona nini ozali kotosa mibeko ozali kotambola ndenge oyo nzambe alingi omoni toza na baformule ebele te na mokili kotosa kaka mibeko mwa nzambe na banzi soki tozwi ndakisa moke mobeko lobi koboma te kotonga te par exemple koboma te kolula te kosala ekobo te moto abomaka soki azoleka bato bazotala ye bakoloba keba moto wana kolinga te okutana ne na tinel moko bino mibale mpo akobomo soki otongaka bato bakobanda kozwa monoko na bango bazotiaka tala ye wana motongi mais soki oza moto malamu bato nyonso bakoyaka vers yo bakoloba kende ozala pembeni na ye mpo ozwa bizaleli ya malamu mpo ete atambolaka bien balobi na biso bato exemple ya malamu bakolandaka bato nyonso bakoya vers yo mpo bakoka komekola kolanda mpe kozala na bolamu ndenge yo ozali nango bolamu wana ekoki kaka koya na nzela ya mibeko mpo okotosa mibeko na nzambe okotonga te okofinga te okoyiba te okosala ekobo te okolula mwasi ya moninga te nyonso okozala moto oyo ya solo ezali posa na biso banso tozali awa tozala respecte na vie na biso ezali posa na biso banso awa tolingama bato bakoka kotosa biso mpe totambola ndenge esengeli eza simple totosa mibeko na nzambe nde tokotosama tokozala bato ya solo mpe misala na ya biso nyonso ekotambola malamu omoni batata bamama totosa mibeko mpe kati na libala ezali lolenge wana kaka botosi wana ntango yo kotosa mibeko oyo ezali kati na libala tata to comme mama okomona ete libala na bino ekozala na babase moko solide bato banso bakolinga bazala lokola bino mpe bazala lokola bino omoni nzoka ntango bato bakolinga bazala lokola bino bato bakobanda koluka bino bato bakoya kozwa conseil epai na bino bato bakobanda korespecte bino mpe na ndako na bino bokozangaka bapaya te bakoya kotalaka bino po ete bakoka kozwa eloko oyo ekovandisa bango mpe lokola bino yango wana bozomona mabala mosusu ezosala ba 60 ans 50 ans mpo bazali kotosa na mibeko oyo esengeli kati na libala mais soki na libala bovandi bozali kaka ndenge wana oyo soki akeya meni basanga lango aya porte ya ndako aofungola ngo na coup de pied abeti coup de pied porte efungwami chaque fois bitumba ndakisa nini bokopesa na baye misusu mpo ete bakoka kobala ozomona ndakisa nini bokopesa na bato mpo bako soki na libala mibeko ezali te botosi ezali te chaque fois lokuta mobali lokuta to mwasi lokuta libala wana mpe koumela te mpo confiance ekozala su te leur confiance ekozala su te respect kotikala su te misisa nyonso libala elongo ebukani mwa likambo moko moke kaka bopanzani moto akozala su na confiance ya moninga azali te omoni na yango batata mpe bamama mpo tokoka kobatela mibeko tokoka kobatela mabala na biso ekoka koumela ntango molai bolingo ya solo
kokosa moninga te zala na ye bien loba na ye vérité soko sali mabe yeba kosenga pardon tango kobima e okoma wana mutu te ke asengaki pardon na ndako te kondima mabe bozala professeur na mwana classe te ke ngai lokola ngai naza boye ngai généralement 90% ya basi bazalaka bana mike par rapport à mobali ozomona lokola mwasi lokola aza mwana moke mpe bamisu bazwa chance kobala mwasi oyo amonaki lere abotamaki oba yo mpe lelo komoloba te puiske bobalani akoki koloba mpo bokomi moto moko omona yo mobali kati na libala nyonso oyo yekolaki na sport na yo yango osisa na nzoto na ye te tote yo mwasi maloba nyonso oyekolaki lero obandaki kokola okosisa mpona kofinga mobali te wana ezali malamu te batata bamama tozala na mibeko kati na libala totosa mpo nzambe alobi na biso na mibeko wana ekabwani biteni mibale ya liyambo ezali linga nzambe na ono motema moko mpe ya mibale linga mozala na yo ndenge okomilingaka moko te akolinga komisala mabe asala nzoto na ye mabe puiske yo ntango obalani na mwasi ndenge tozwami awa obalani na mwasi bokomi moto moko boni okomisala mabe mpo soki ozali kofinga mwasi to ozali kofinga mwasi ozali kofinga mobali ozali komifinga na bakolo bayebi soki otelemi na libanda ozali koloba makambo ndako ozali koloba oyo ozali koloba bazozongisela yango mpe yo mpo ntango esalamaka kuna olobaka te mpo likambo okomi koloba donc na yo mpe ozali modele wana donc tozala na bolingo tolingana mpe tokoka kozala na bolingo ya solo nde tokomona nyonso tokosala eke liboso libala biso mpe eke liboso bato bakotangenini na biso bato bakolanda mpe balinga bayeba sekret na biso ezali sekret na bino ezali nini nde na ntango wana nzambe akopambola bino manso bokozala nango mposa bokozwa toutaki kotanga na mokanda ya jeunesse batata bamama mokanda wana totangi tokozala molai mingi te na mokanda wana balobi na biso ezali ebandeli batata mpe bamama nzambe ntango asalaki mokili na ye azwaki biloko binso asalaki yango atie mpe amonaki ete biloko esengeli ezala na moto oyo akokengela yango azwaki mabele mpe asalaki moto asali moto batie mai mpe makila na molimo kati na moto wana telemi mpe amoni ete azwi biloko binso wana asalaki aye nango vers moto apesi bakombo kasi nde amonaki ete moto azalaki ye moko nasala nini asalaki mpe mibale alalisaki moto pongi alongoli mokuwa na lopanzi na ye mpe asali mwasi asali moto lokola ye ntango alamusi mobali apesi mpe kombo lolenge moko apesaki na biloko binso bizwamaki kati na elanga pesi oyo azali mwasi awuti kati na lopanzi na ngai azali mokuwa na nga mosoni akobengama mwasi mpe basukisi kati na biblia balobi yango wana tokomonaka ete tata akolongwaka mpe baboti na ye mama mpe akolongwa mpe baboti na ye bakoya bakosangana bakoma moto moko moni mpe toutaki tolobi ete moto moko te akoki komisala mabe mpo bowuti bipai na bipai bokomi mpo bokoma moto moko tata batata mpe bamama ndenge bandeko na biso liboso na biso bazokoma moto moko ndenge yo mpe okomaki deja moto moko lobi mpe oyo bakokoma bato moko mikolo mikoya bolingo kaka On s'y l'oiseau, toyeba malamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alakaka biso yango
pona bolamu bwa mobali pe pona lisalisi na bango. Ye moko penja alingaka ete tobalana ndenge wana, yango wana ekoki ete likambo yango esalema na limemia, na sembo, na mayele na ba oyo bayebi ntina ya Tata Nzambe pona bango moko penja. Kombo na bango yango Tata Lemananga Rifin pe Maman Kayongo Kasaji Adeline. Pona yango bino banso bojali awa, natuni bino soko mutu kati na bino ajali na likambo ekoki kokangisa ngai nzela pona tata na mama oyo babalana te. Moto wana aloba, soki alobi sikoyo te, uta lelo kino mikolo mikoya avanda kimia. Nani kati na biso azwami awa ayebi likambo oyo likoki kokangisa ngai nzela po ete nakoka kosala sakrema oyo te nde na ngonga oyo akoka kolakisa mosapi. Nani alingi libala oyo esalema te? Tembe ejali te. Na yango nakosenga na tata pe mama boko kotelema. Bino mibale, uta lelo boyeba ete bato oyo babalana sembo te lokola mokanda na Nzambe, mojali kosenga bayeba ete libala na bango pe ejali petwa te na Tata Nzambe. Yango wana najali kotuna bino mibale liboso na Tata Nzambe pe liboso na bato banso. Soki likambo ejali pona kokangisa ngai nzela ete libala na bino esalema te, boyebisa ngai yango pe na kolinga bato bayoka penza. Pesa bango soki likambo ezali likambo ezali te. Na banzi biso banso toyoki ete likambo ezali te oyo ekokangisa biso nzela po ete tokoka kobalisa papa pe mama omiso mabato pe omiso matata Nzambe. Ngai papa Lemananga Rifin. Najali awa. Nalingi koyebisa bino ya solo penja ete. Nalingi koyebisa na bino ya solo ete. Nayebi likambo te. Nayebi likambo te. Oyo ekoki kokangisa ngai nzela. Oyo ekoki kokangisa ngai nzela. Ete nabalana. Na mama Adeline. Na mama Adeline. Na libala ya petwa. Na libala ya petwa. Ngai mama Kayombo Kasaji Adeline. Ngai mama Kayongo Adel Adeline. Nazali awa. Nalingi koyebisa yo solo penja ete. Nalingi koyebisa yo ya solo ete. Nayebi likambo te. Ekoki kokangisa ngai nzela. Nabalana na yo papa Rifin Lemananga. Na libala ya petwa. Kimia.
E papa Lema, olingi mwasi oyo azala mwasi na yo ete ozala na ye kati na libala ya petwa pe na bolingo na tata Nzambe, okotungisa ye te, okolinga ye, okomonisa ye bolamu, okotosa ye, okosunga ye pe na pasi, ata na pasi te, okolinga ye moko kaka na solo, na tango bojali na bomoi bino mibale, olingi bongo? Nalingi bongo. Mama Adeline, olingi mobali oyo ajala mobali na yo ete bojala na ye kati na libala ya petwa pe na bolingo na tata Nzambe, okotungisa ye te, okolinga ye, okomonisa ye bolamu, okotosa ye, okosunga ye pe na pasi ata na pasi te, okolinga ye moko kaka na solo, na tango bojali na bomoi bino mibale, olingi bongo? Nalingi bongo. Nzembo na chorale de dirigeant. Musiwe. Nalingi bato banso bazali awa bazala témoin, bazali awa bazala témoin, ngai na yambi yo ozala mwasi na ngai, ngai na yambi yo ozala mwasi na ngai, uta lelo na bozwi ata na bozwi te, Ata na bozwi te, ata na pasi, ata na pasi, ata na pasi te, ata na pasi te, nakolinga yo, nakolinga yo, nakosunga yo, nakosunga yo, kino liwa likokabola biso, kino liwa likokabola biso, bolingo ya tata Nzambe, na bolingo ya tata Nzambe, oyo nde elaka na ngai. oyo nde elaka na ngai. Nalingi bato banso Nalingi bato banso bazala batémoin ete ngai mama Adeline nalingi yo ozala mobali na ngai, nalingi yo ozala mobali na ngai, uta lelo na bozwi ata na bozwi te, ata na pasi te, nakolinga yo, nakosunga yo, kino liwa likokabola biso, kati na bolingo ya tata Nzambe, oyo nde ezali elaka na ngai. Nzembo na dirigeant loi Velela.
napesi yo lopete oyo napesi yo lopete oyo ezali elembo na ngai ezali elembo na ngai ete nayambi yo ozala mwasi na ngai ozala mwasi na ngai napesi yo lopete oyo napesi yo lopete oyo ezali elembo na ngai ezali elembo ya ngai ete nayambi yo ozala mobali na ngai ozala mobali wa ngai jeteki nzembo Papa le mananga Rifin pe mama Kayumbo Kasaji Adeline basili kobalana na libala ya petwa kati na mibeko ya tata Nzambe pe limemia ya lingomba yango wana banda lelo bango mibale bakomi mwasi na mobali na ye na kombo ya tata pe mwana pe Molimo Santo kolo Yesu alobaki ete oyo asili kokangisama na Nzambe moto te akoki kokabola yango tika Yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino mapamboli tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino apesa bino kimia tobondela Nzambe mozalisi pe mobokoli na bato yo ozali Nzambe na nguya pe Nzambe na kondima yo okobongwanaka te pe mopesi na ngolu nyonso tika ete ozala témoin na malako minene oyo masili kosalema awa na bango bato oyo mibale liboso na yo pe sa bango ngolu na yo pe kondima na yo ete babatela mibeko na yo pe balingana pe kotosa malako na yo pe basepelisa yo tata Nzambe na njoto na bango pe na molimo kati na Nkolo Yesu Kristo mokonzi wa biso
e tata nzambe yango otokolo tika lipamboli lya nkolo na biso yesu kristo pe bolingo bwa tata nzambe pe busungi bwa molimo mosantu papa simuki mbangu ezala na bino uta lelo pe lobiko na lobiko. Amen.
officiant ya libala oyo mais nakopesa honneur na responsable na ngai nde nakobenga papa responsable ya paroisse papa Mvula edi akoko koleka liboso po ete akopesa bana na ye ya paroisse certificat oyo na lokumu nyonso. Papa Rifin. Non, maman Adeline. De l'eau est très grande pour Nabino. Paroisse à Salaki Manso pour être mariage au Salama. Nandengi batei biso. Makamisato oyo na tiré na matei. Pour papa Rifin na maman Adeline pour garder yango jalousement. C'est quoi Ezali Mibeko? Mariage sans Mibeko et vous allez na yango te. Ndebo batela Mibeko wana ya liboso. Il y a mis balai sur le testament que vous venez de prester devant tout le monde. Regardez en haut jalousement. Et à Misato, ils allaient alliance. Oyo, yo papa Rifin, au pesi na maman au kotisi na musapi na ye. Pe maman ndenge au kotisi na musapi ya papa. Ce soir, binonde bokomi batu ya ndenge mususu. Bo garder ma valeur misato wana. Yango de okumi sabino musika. Soko bo négliger valeur moko parmi tous ces trois valeurs. Bogozala batu moko ya pamba. Yango tozo linga lisusu ba divorce te na paroisse. Et ba dossier sensible. Oyo ezotumisa biso eza surtout ba divorce. Yango testament to ndenge bolapindai nabino liboso ya tata nzambe kolo yisu tata molimo santo, vous devez garder ça. Vous allez distraiter nde ngai mokonzi ya paroisse na kopesa bino diplôme na bino mokolo mwalelo oyo ezali le monene na sacrament monene osalami mokolo mwalelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Obete la baba maboko.